Papa Joseph Mbeka. Eloko nini esalite mokili na biso ya Afrika. Eningana na likambo oyo mokili ebetelaka maboko te, oyo babengi ba coup d'état. Mbote mamimi, mbote balandi nyonso to ya mokili na nzela, wewewe pe na banzela, ya ba direct ya Facebook, na ba réel, na bino nyonso to bande na biso, bo panzani mokili mobimba. Ngai ndeko na bino Joseph Mbeka, coordinateur général ya résistance congolaise. Moni tozongeli look ya kala pona ba oba rolanda ba direct pour te rafraîchir ba mémoire. Pourtant tozui élément tant tozui élément invitation à maman Mimi totangi printemps africain to dire biso tona saison na te mais zongi biso ba mbula ebele na sima na 2010 ndenge maman Mimi mo bandaki fin 2010. Oh, ba image zongi, makambo Armand. Na émission ya Suka wana. Oyo invita kinga vraiment na boboto nyonso surtout na tondi botondi mamimi. Na expliquer ki bino déjà avant tout mona coup d'état o ya Suka ke makambo tout bozomona na Afrika e bandi na Armand Tungulu. Boyebi ke tangu Armand Tungulu bamba libanga na ye. Eningisa Afrika mobimba. Bisous to betara marche, première marche et à la télévision, le 9 octobre, samedi 9 octobre 2010. Lundi wana, to leki na BBC, Afrique. To lança slogan. Kabila, dehors. To beti sous vidéo moussou sous Kabila, dégage. Kabila dégage, wana et commis Ben Ali, dégage. Armand Tungulu. C'est le détonateur. Biso to zamu pepe to fuli. Ata kutu balobaka na bakoko na biso te butu ata eleki molai tongo ekosuka ka etana. Kaka bango bakoko na biso balobi mwana soso atondaka nzungu te. Mipepe oyo. Oyo mipepe oyo tozomona na bamboka na biso oyo. Eza kaka biso moko. To bato yo biso tozo soi-disant ko reprocher te bango bato balia ka biso mbongo na biso butu moi tongo balongoli bikoti ya impère balati bikoti ya parti mosusu malobomboka yo bokomona mundele akusala pe baje soki eza yepe asala coup d'état akusala coup d'état soki eza yepe atiaka ba candidat na ye kasi li kama na bengeli yo yango wana na moni yo lokwa ndokiti ne mission to utaki kosala nde makambo yo lobakiti toko yoka yo tata yango wana de ba analyse eza simple mundele ndenge to lobaka to kozongela e bandeli ya émission oya Suka mundele banda 1884 alongwa na kiti ya mesa ya table de Berlin mais ça Berlin tilelo bango nyonso tu bafanda kutu babakisa baninga to panza oyi ba américain balobara na slogan na bango rebels cause no troubles et là qu'ici les gravats ne causent pas de tracas. Ça veut dire que bango et si ka bakoko konzate malamu nde ba panza ta mesa wana ya Berlin bato basepeli ebele penza te po eza na baconséquence balie koleka balingi etikala seko donc baye batie bamarionnette na bango tokotanga banda bamobutu aza nkolokoi te soki nayokaka na baradio mikolo ke traître fo bobungisa bajeunesse na biso te mobutu grand traître soki tozo souffrir ti yo nanga ndeko eza mobutu oza mwana Équateur tika fierté lolendo wana pamba mutu aleisa biso mabele ye wana mobutu mutu akosa biso batuti ye wana mobutu po belge nasi na tangango colonel John Powys ndeko a roi Baudouin waza en face ya bureau père na nganta waza ka dirkab premier dirkab mobutu colonel John Powys cousin du roi Baudouin ça veut dire que palais belge zo konza Congo et ça mobutu te fo bola mukamende ngana donc modèle wana ya kotia ba marionnette na bango yango wana biso tolingi Suka na sujet au PC donc quand est comme balé ami balé lelo comme on a les BRICS BRICS wana bango pe basali ya bango plan que hégémonie oyo ya ba américain mbo axe unipolaire wana o ba américain balingi ba mona na mokili
biso toboyi yango déjà ezalaka na guerre froide Russie ezalaka kosala mwa contrepoids contrepoids ezobotama mpe ya sérieux. Nicolas Sarkozy a outé au la déclaration hier muto apanza Libye mais c'est quoi comme il va donneur de leçons géopolitiques na ba géostratégie na kati mokili. Alors oui, oh, l'axe du pouvoir mondial se déplace de l'ouest à l'est. Et si li makambo ya okanisa ke binon de bogo biso bato ouest ndeto okonza mokili. Et si li tant Mobutu a beti coup d'état na le 14 septembre 60 américain muto a beti coup d'état. A récupéré Mbeka sous pour ba pire. Mbeka azui kizunguzungu asala ndenge nini. Mais tant américain akoluka kosilisa na ba belge kosilisa Lumumba mutu moko kaka okende koyebisa Lumumba sala tu okima po balingo baboma yo lelo tokolo bango polele ezaye wana Mbeka Lumumba atika témoignage. Un ministre du collège des commissaires est venu me prévenir. C'est comme ça que l'Amérique voulait me liquider avant Kennedy à Kotapo. Kennedy alinga sala naye. Donc papa nanga ke koyisa frère naye. Sala nyonso tout au vivre hein, pour les kaka les investitures à Kennedy au vivre. Deuxième coup d'état. Mais si na beta semaine émission Asuka. Mobutu a bengi susu. Ba ça la pire. A bengi susu Mbeka pembeni na yeba ina bomwana. Ya pembeni bisoto yebi kezayo. Yé mutu aso konza Congo. Tango alongwe ki directeur de cabinet ezai kaka na forme pour atikali yende ko konza bango nyonso. Ti boko mona babisini mana baye ezaka Mbeka mutu azolo bana Mobutu. Tango Mobutu bakolongola nini ba mindele ba monique nini relation na Isaia mabe bako kata lien entre Mobutu na Mbeka en 74 na zaïrianisation pour Mbeka peksa ngo asa économiste et que basaka na économité et si quand des Rwandais ba ko riche na zaïrianisation wana Mbeka c'est abunda po et y a jamais pour yango ndeli fela Congo ti lelo puisque tu perdre maîtrise économique, tu perdre un Zaïre égale $2. Et là, on a des mindele balinga. Tanga, solo bakara ba coup d'état au Eruti Oleka. Tanga ba coup d'état. Il faudra tout ça la distinction entre coup d'état et coup de la France. Ah, les amis balé. Coup d'état na coup de la France. Limbola. Il y a les coups d'état et il y a les coups de la France. Nandengeli. Et si bino ba coup d'état. Assimi Goïta, na Mali, c'est un coup d'état. Et la pensée panafricaniste. Capitaine Ibrahim Traoré, na Burkina, c'est un coup d'état. Et la pensée africaniste. Na Niger, Abdulrahman Tiani, c'est un coup d'état. Pour tozo longola, tozo benga na France-Afrique. Pignon surtout au monde na France-Afrique. Yango wana déjà, faut tia bémol na printemps africain. Bamboka ba anglais ba konza ezo ningana te hein bamboka ba portugais ba konza ezo ningana te eza bamboka ba français ba konza na ba belge ne ezo ningana ba obalo ba francophonie wana bamboka wana we français fa oyo ba so sentir humiliation bango nde bazo ningana n'explique ka yo na émission na Asuka omona mundele pe azazo bate akotika la bongo te hein. Tia pe ba pion na ya, sala pe ba faux coup d'état. Tia bino kutu. Mukolo bo mona ke ba lobby que élection moko eleki ki toro ya solo ko biso nyonso to voter penza que vraie élection. Que ba lobby le roté c'est que ba candidat ezala ke kara ya bango donc o bo pona ba. Que ça ba rien.